Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la anniversaire nde likambo bandeko lelo nde lelo o balobaka lelo nde lelo tokolala te ya lelo penza tokolala te. Anniversaire ya Luna Mienzi, futur milliardaire. Mwasi moko kitoko makasi, mwasi moko nzambe, surtout une française perdue en RDC. Moi c'est mon quoi français hein. Luna Mienzi alela français et puis alobaka ngo pe kitoko makasi lelo anniversaire na ye bandeko makambo eza ya kobeba. Grâce Luzolo assis à baby si makambo lelo bandeko. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Luna Mienzi na grâce Luzolo. Lelo le 14 juillet, nde jour oyo babotaki Luna Mienzi. Luna Mienzi abotama lelo bandeko makambo eza ya somo makasi. Avant tokota na makambo na biso ya somo ya lelo ya anniversaire surtout ya Luna Mienzi, na obsenga na batu o nyonso tu si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokose makasi. Chers Bouchou, chers connaissances et chers abonnés, en tout cas, toza vraiment désolé pour na batu oyo bakotaka vraiment pour na ko finga ka batu mosusu. Wana penza il faut tolo bilango na ebandeli ya mission na biso. En tout cas bandeko chaîne oyo ezalaka chaîne ya bana nzambe. Eza chaîne ya bana nzambe biso tobo ya kanabiso mafinga. Loba na yo pesa moi suggestion na yo na système ya bien na système ya malamu. Pas que non opesi ba suggestion na yo pona ko humilier baninga mosusu to pona ko finga en tout cas et ko simba nango te. Biso toza na biso na ba éducation ya bien to yebite place nini uta ndenge nini babotaki yo alors ko finga kabatu awa eza bien te. En tout cas la famille pona bandeko o nyonso ba olanda surtout Étoiline Inès TV na osenga na bino bozwa bakiti na bino na système surtout ya bien bo vandaka botia moi mai pembeni, botia moi jus pembeni, botia moi sucré pembeni na système à bien et pourquoi pas moi nguba, moi popcorn, moi biscuit, wana bozo melaka, bozo liaka, côté mosusu bozo landape Étoiline Inès TV. En tout cas na système moko ya kitoko. Wana botia ba commentaire, botia pe ba j'aime, bo sali pe partage na ba WhatsApp pe na ba Facebook na bino e kosunga biso mingi makasi. Bandeko lelo nde likambo. Grâce Luzolo abotama le 14 juillet d'une certaine année. Luna Mienzi abotama le 14 juillet d'une certaine année. Bandeko, quelle coïncidence. Wana tobengi Luzolo de l'autre côté tobengi Luna. Quelle coïncidence. Makambo eza bandeko. Soki bomoni bitso seke makambo ya somo eza. Bandeko ya lelo vraiment na heure surtout il y a
11h passées de quelques minutes. Wana penza grâce luzolo nde alansaki message na ye. Basoué na ye surtout y anniversaire ya baby Ladonja. Ya Luna Mienzi plutôt. Na message nanga na baby Ladonja. Mingi soki nazolo bela grâce luzolo ezalaka grâce luzolo na baby Ladonja. Siko ya lelo tozolo bela nde grâce luzolo na Luna Mienzi. Bandeko boyoka poème ya kitoko makasi oyo grâce luzolo asalela Luna Mienzi. Je suis né le 14 juin, elle est née le 14 juillet. Notre complicité ne se limite pas seulement sur scène, mais dans la vie réelle. On est complices. Nous partageons les mêmes ambitions, la détermination et beaucoup d'autres choses ensemble. Je bénis le ciel de t'avoir placé sur mon chemin. Loulou, en cette date si précieuse, 14 juillet, qui nous rappelle les jours de ta naissance, je te souhaite un heureux anniversaire et tout le bonheur du monde, ma chérie. Monte encore et encore, va très loin, épate le monde avec le talent que tu as. Loulou et moi, de mon côté, je te promets d'être toujours l'ami que tu as connu, toujours prêt à te servir pour te faire plaisir, et toi aussi tu seras censé rester la même personne, sinon je vais te mettre loin de ma vie. Wana fingi moyen biso peto finga ezate. Alors, prends bien soin de toi et profite bien de ton séjour à Paris. Luna Mienzi, la future milliardaire de la gloire glorieuse. Seriously, I miss you so much, sister. But I can't do nothing. I just hope to see you soon. Wana bandeko nde message ya grâce luzolo. Oya piblia ki vraiment lelo jour ya anniversaire ya Luna Mienzi bandeko. Bolingo nde bolingo. Eza bolingo teke ya bolingo. L'amour te. Eza na bango bolingo ya ki camarade. Je suis sûr que vous comprendre ba phrase na ye nyonso. Alobi bien mon ami. Alobi n'a été que non, ma future femme, to la mère de mes enfants. Alobi n'a ye ba ami. Alobi na ye ami kandenge zalaka. Donc mbanka nyonso message nyonso eza nango clair. Pona bandeko mosusu o bazo kanisaka que non grâce luzolo azaka kana Luna. Bandeko y a pas longtemps na yaki ko sala moi émission moko pona ko tia moi éclaircissement sur makambo ozoleka. Bino moko kutu bolanda ki vraiment ba audio ba message ya Luna Mienzi. Luna Mienzi na grâce luzolo bazana bango kaka ba baza bami penza ou balobaka bami moko proche se considéraka vraiment que non Luna Mienzi aza petite sœur grâce luzolo aza grand frère bazalaka moi bongo se considéraka moi bongo donc baza na bango bami bandeko yango tomona ta jour Luna Mienzi abandaki ko voyager jour abando kende Paris ebele ya batu basalela ba émission pas possible balobi non bango yeyo bolingo yango yo balingani na bango boye donc makambo ezalaki mwa kili et pourtant Luna Mienzi azaki na muto ko accompagner yé les jours à jour voyager. C'est ainsi que a proposé qui grâce luzolo. Vu que grâce luzolo pe azaki ne libre. Azaki na place à okende te, azaki pe na makambo ya kosala te. C'est ainsi que accepta qui a accompagné yé. Mais bien que salaki makambo kili na ba réseaux sociaux bino moko boyebi, salaki ka bongo donc bango bazana bango ba ami kaka ba ami vraiment ba solo la kapenza bien soki Luna Mienzi azana moi ba idée na ye romona aye a proposer grâce au moni ndenge nini nazana posa na sala boy nazana posa na kende boy omona pe grâce soki azana moi conseil penza alingi a pesa ye omona pe aye a pesier moi conseil kandenge zalaka donc baza moi bongo je m'excuse la famille.
baza mwa bongo pona bandeko mosusu oyo peut-être bakotuna tete message o grâce luzola lansaki eza message signifie que Luna Mienzi aza mwasi na ye bandeko aza na ye mwasi na ye te nakoki kotangela bino place oyo penza grâce luzolo atiaki mwa éclaircissement ya makambo nyonso toyoka bandeko. Épate le monde avec le talent que tu as, Loulou. Et moi, de mon côté, je te promets d'être toujours l'ami que tu as connu. D'être toujours l'ami que tu as connu. D'être toujours l'ami que tu as connu. Yango na répété yango 3 fois bandeko pour na éclaircissement ya makam nyonso. Alobi na yete ke non mama ya banananga tonga papa ya banana yo to boye te. Toyebi ke ata ba ami ba mi benga ka chéri wana ezala bongo omona ba mi penza bazo mi benga chéri boye eza kaka eza te que soki mutu peut-être abengi chéri cela veut dire que non bakomi mwasi na mobalité Luna Mienzi na grâce luzolo baza na bango mwasi na mobalité. En tout cas bandeko na osenga na batu oyo nyonso tu ba oyo basepelaka surtout na Luna Mienzi ba oyo penza ba appréciaka musala ya kitoko oyo Luna Mienzi asalaka. En tout cas moma yango yo moma penza yango yo bolobela ye mwa likambo moko ya bien bolobela ye makambo moko ya bien kandenge ezalaka bandeko. Luna Mienzi surtout na 2023 oyo afingami pas possible. Ebele ya batu bafingi Luna Mienzi. Bafingi ye bandeko. Yango kutu ajijaki na ye bon akende nanu kopema na Paris. Alobi en tout cas ma finga ekomi nango ebele ya batu ba ofinga nga pas possible. Na kende nanga kuna na zwa mwa mopepe ya sika. Alors aujourd'hui anniversaire na ye bandeko to la kisama bolingo tozala bato bolingo moi message na système a bien je sais que il y a tant de personnes au balela Luna Mienzi ebele ya batu pe balinga Luna Mienzi ata soki lelo to mona ebele ya batu ba finga Luna Mienzi mais ezape na batu mosusu penza oyo balinga ka Luna Mienzi oyo pe bandimaka ke non Luna Mienzi azala mwasi ya grâce luzolo te to Luna Mienzi azala kana ndumba te ezaka barol ajwaka ebele ya batu toyebi na biso. En tout cas botia ba commentaire na biso na bino surtout na système a bien ekosala kitoko makasi lelo anniversaire ya star na bino star moko ya kijene nalobaka ngo chaque jour bandeko batuneti ba Luna Mienzi ba baby la donja ba grâce luzolo ba mukanya ba princesse ilustar ba la donna ba Mylène ba Siana ba Sylvie Oseka ba Maria baza batu oyo penza biso population il faut tozala wana to souteniraka bango baza ba jeune musala oyo ezalaka musala facilité kandenge bomonaka mafinga ezalaka nde mafinga bana batu balata miniature pas possible baolala baolamuka baza na ba miniature na makambo o basalaki na makambo o basalaki te bandeko bakotia bango kana ba miniature sikoyo pour nous autres ce que moni moi émission surtout ya star na yo surtout neti ba émission ya boye anniversaire ya star na yo. En tout cas bandeko yaka osala moi commentaire yaka otia moi liloba moko ya bien oyo osala ke tango vraiment star na yo akokota na chaîne atali ba commentaire motema na yepe esepeli à se sentir que non il y a des gens aussi qui m'aiment bien qu'il y a beaucoup de personnes qui me critiquent mais il y a aussi de bonnes personnes ba oyo bazoloba ma bien ponanga ezala moi bongo bandeko tozala na moi bolingo minute toto la kisa penza bolingo na Luna Mienzi lelo anniversaire na ye bandeko mwana mama abotami l'aîné surtout de sa famille pona ba oyo bayebaka te Luna Mienzi yende l'aîné de sa famille mwana penza ya liboso ya papa na mama na ye donc yango bomonaka ayaka kutota ko répondre te
soki bato basaleli ye ba mission bato bafingi nde kofinga en tout cas azwaka na ye temps wana te ke nakende korépondre bantu nakende koloba boye nakende kosala boye azalaka na ye na temps wana te parce que ayebi ke mwana liboso il faut azalaka na motema monene wana vraiment ebele ya bato toyebi mwana penza liboso il faut ozala na motema balobaka motema monene parce que soki oza mutu moko ke non oza na motema monene te okima yango tomonaka ebele ya bato bakimaka akimi alobi makambo oyo ya bafilme nga na yebaki te ke baobando finga nga bongo na kima na nga na ye penza avandi amivandeli alobi quel que soit oyo bato bakoloba nga naza mwana liboso aza mutu oyo azalaka na motema monene donc naolakisa le monde entier ke non naza mwana liboso donc eza mwa bongo la famille lelo mwana liboso azofete anniversaire na ye bandeko toyebi ke eza na bato mosusu eza na bato ebele baofrir ye bakado kilikili bakado eza nango kilikili bandeko bapesi ye ka ndenge ezalaka bino moko boyebi ye moko kutu aza ata na kinte aza na ye na Congo te aza na Paris azozwa mwa mopepe na ye ake ba vacances na ye ka ndenge ezalaka donc aza mwa kuna azopase bata na ye ya kitoko makasi bata moko ya bien pas possible donc aza na ye bien bandeko makambo nyonso pe kuna ezokende nango bien penza makasi bino moko boyebi kaka jour anniversaire vraiment mutu o azalaka liboso ya ko souhaiter ya ko sala ba souhait na ye ezalaka surtout ba mama babosana kati ba papa ba ukina bango ko bosana mingi ba papa kutu ba yebaka ba date de naissance ya bana na bango mais ba mama ba yebaka tu na ba heure na ba minute omona mama ta soki mwana aza na 40 ans mama zoloba ke mwana nanga oyo nabotaki ye jour tel nabotaki heure tel na ba minute tel ba mama bazala bongo donc na minute oyo mutu ali boso penza ko benga ye ko yembela ye ezalaki mama na ye après de batu mosusu ka ndenge ezalaka soki mutu aza na mwa copain na ye aza na mwa chéri na ye ba camarade na ye neti ba grâce luzolo bango pe bakomi kokota ezalaka mwa bongo jour anniversaire a mutu donc na koloba nyonso tolobaka ke non luna mienzi asepelaki na ye na journée na ye asepelaki na ye bakado ezalaki nango kilikili ba appel eza nango kilikili ba message kutu koloba te téléphone na ye esi etondi pas possible na ba message kilikili akota boye message azonga boye message bandeko wana penza anniversaire ya Luna Mienzi yango biso pe tolingi to profiter plutôt to souhaiter surtout joyeux anniversaire à notre star futur milliardaire wana penza eza prophétie yemoko asi a se prophétiser et puis comme yemoko asi a mipesi déjà prophétie wana nzambe ya lola a osala epengulu un jour mokili mobimba ekobanda kolobela futur milliardaire kandenge ezalaka na mwa système iya bien yango biso pe toye kopesa ba joyeux anniversaire na star na biso Luna Mienzi ya baluna mwasi moko nzambe prière na biso eza que nzambe ya lola a continuer toujours ko protéger yo nzambe ya lola azala toujours na yo nzambe ya lola a surtout accomplir ba promesse nyonso oyo alobaki pona vie na yo posa na biso eza komona yo okende na yo musika otambola ba pays na ba pays ka ndenge obandi na France tolingi voyage mosusu tango koya ezala Europe otambola ba continent nyonso wana penza nde posa na biso tolingi tomona yo un jour ozala neti baini edo ozala neti barit edoshi eza posa ba Geneviève ba omotola ba star ya minene wana penza eza prière na biso eza pe posa na biso alors to senga na yo Luna Mienzi surtout chaque année yo moko yebi neti année oyo moi mbula moko ebakisami na vie na yo
2024 pe mbula mosusu ekobaki sama na vie na yo. Alors to senga na yo toujours travailler na yo dur kandeng yo travailler ka dur, en tout cas ko décevoir bisoté parce que total akayo total akape musala na yo ko décevoir bisoté na sens que non okomi ko landa ba insulte ya batu ba critique ya batu, peut-être tu te dis que non je dois arrêter, je ne peux pas encore continuer, je suis fatigué. Wana penza et cause la déception pour na biso. Prière na biso ezaki o continuer toujours ko travailler dur to lingi to bandaka ko mona yo. Chaque jour na ba scène ozo jouer, chaque jour na ba YouTube, to na ba télévision na biso to mona kayo chaque fois. Wana penza nde posa ya mitema ya Étoiline Ines TV. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, tokomi na mwa suka vraiment ya partage na biso ya lelo. Wana na kosala ka récapitulation pour na batu mosusu oyo basotaka na bango ba émission. Lelo anniversaire ya Luna Mienzi bandeko, lelo nde jour abotama. Sikoyo makambo oyo interesaki biso mingi ezande message ya Grâce Luzolo. Basoué na ye oyo asaleli Luna Mienzi na compte na ye surtout ya Facebook. Alors, na kotangela bino message wana kandenge ezalaka pona batu oyo balandaki na bango e bandeli te. Bandeko boyoka message ya Grâce Luzolo po na Luna Mienzi. Je suis né le 14 juin, elle est née le 14 juillet. Notre complicité ne se limite pas seulement sur scène, mais dans la vie réelle, on est complices. Nous partageons les mêmes ambitions, la détermination et beaucoup d'autres choses ensemble. Je bénis le ciel de t'avoir placé sur mon chemin. Loulou, en cette date si précieuse, 14 juillet, qui nous rappelle le jour de ta naissance. Je te souhaite un heureux anniversaire et tout le bonheur du monde, ma chérie. Monte encore et encore, va très loin. Et pâte le monde avec le talent que tu as, Loulou. Et moi, de mon côté, je te promets d'être toujours l'ami que tu as connu, toujours prêt à te servir pour te faire plaisir. Et toi aussi, tu es censé de rester la même personne. Sinon, je vais te mettre loin de ma vie. Wana a tiaki moi ma finga kandenge zalaka ba mi batiaka. Et puis tu continuer, alors prends bien soin de toi et profite bien de ton séjour à Paris. Luna Mienzi, la future milliardaire de la gloire glorieuse. Seriously, I miss you so much, sister, but I can't do